Kiembote kokanda diaukulu dene Kongo. Apangizama eunu changu ilu natini eunu munadingala ibobela yeki Kongo pasivo atu itu masikidisa atu mabakusa mambu ibobele unu. Mulomba ngini nanga kokanda diaukulu luki kotisa luki sonigisa muna kanal ana ne Kongo. Essa aqui é o nosso canal chamado Ana ne Congo. Hoje ali canal na biso. Kombo na yango Ana ne Congo. Toza ko senga bino bana ne Congo. Bo se inscrire na canal na biso. O koti kaka na YouTube. O komona Ana ne Congo. A-N-A espace N-E espace Congo. Avec K. K-O-N-G-O. Numéro na biso ya Angleterre ezali 0044 740 40 22 327. Numéro oyo okotsa yango okomika ka Ana ne Congo okotisi yango na YouTube okozwa biso comme pe okoki kobenga biso opesa ba penser to solola to sala échange ya ba idée biso ba contre baka ngangu tulu. Donc mayele esala kaka na mutu moko te. Esana batu ebele. Mutu pe kozala zoba mais azana mayele na niveau na buzoba. Yango wana tozali ko senga na bino bandeko na biso bomi komisa na canal na biso. Na canal oyo souvent to parlaka na histoire na biso ya passé. Tout ça là échange ya makanisi ya ba idée ya passé ya présent ya futur oyo to salema na diaspora salema mokili mobimba bandeko lelo oyo nakolobela likambo etali bana na biso bazobotama na poto bana na biso mabale ezali kokufa nini ezali ko salema na poto avant to banda programme na biso souvent to ça l'habitude ya kopesa rubrique na biso lelo oyo yango nzembo ya rubrique na biso lelo na ebike tangu oyo ebetaka bana bazombo bangole ya Kikongo partout bazali makila na kati ya nzoto za koningana baza ko kanisa libota na bango baza ko kanisa papa na mama yangwana avant notre la programme na ngai na takana nzembo moko pour échauffer o kalambuta o kalamona fioti to kalambula mosi nzevo ya inkunga sidi lukasumuna lubambu ke mbundu lubambu ka seyengudi lubambu ke kanda idina ikusila ngidi aje nkunga pasivo panyama nzolu vonda Leonardo Manu Constant Lukombo Manu George kuna Belgique Manu George Sandi Panyama Domingue Petogele kuna Belgique Nzevo Manu Ngombo Masivi wakato gwenkunga menga munitu mudikita mininanga Nzevo Pastor Tsimba wakavoene mukiti mukona sevike ninanga Nzevo Panyama Maître Jibril mukona banzike nange zombo Panyama Godinho wa mukona kambike nange yati voseliama nakawole inkunga kutemona voseliama telamene ele tiama kaila mulanda ulina Panyama Kalanga kuna Estados Unidos Panyama Yagala Panyama Alvaro Tezu Sunda Tezwe Mungwawi nanginkunga Mama Emma Mama Mulanda Keninanga
Mama Ema disengu muka. Nzevo mgwa mumuna winangi kiesi. Nzevo panya munketo mama tezu orleti tezu kuna Fransa. Mumuna winangi kiesi. Nzevo ya Ben, Petit Ben, Président Ben na France. Na mwasi na ye Charlène bako sepela. Mono enkunga vomu kienga kituya Kandumba kikulwe papa forme mgwawi nange kuna totuka kamukala zo wako kamutuka pima zo wako Manuel Manzambi na Belgique kuna tuku Kongo kamukala zo wako kamutuka pima zo wako Oncle Zola Mulanda wina Mama Mimi Chamindele Andumba kikulwe kuna kibokolo tuka kuna ntaya wanluaka kuna mbongi wenda kuna choso kuna damba olute bungu kiembote kienu kituka kupisike nima kalanga kulonde mono salukiyama kuna kokodi kuna kamiyan Manu Mayala Zakaria Mayala kamona bonleki ngei toyune kongu tukangi kufinda baikangi kubata kiza bandi ke tsangu kokanda ingei ndio nileki Pangyama Paka Emmanuel Paka Pangyama unketo mama Tafika kokanda dia ukulu mama papa Taulaka kokanda dia ukulu Pangyama unketo kwetela dio tamba ikumbwani yani kubelizika kakala Pangyama oso wekumbu otuke kunti Nzeve useva geni nanga Mavitidi Bumba sekele Manu fula Nzevo chukizibitela ma mono kina kingumba kwe mono mono kina kwa kingumba ke yakalako Kandumba kikulwe Andumba kikulwe kamonoko mono bo gina sinkunga pasivo kanda demonikies apangiza ama diambu ibobele wunu diambu diana au tukide kuputu atwa sopele kuputu bandeko na ko mélanger lingala na Kikongo parce que Kikongo bato senga yango mingi kino tango na lobaka Kikongo basala kasusu tranquillité parce que bantoto mangoma kileni nganaka alors et comme ça bango na niveau mususu kutu mona bango basaka ko planer parce que bazo kanisa batata na mama libota na bango donc bato wana basaka ko revoir libota kokona na bango alors beaucoup de gens insistent donc l'air moko frère balingana mais obligé Kikongo ezala po bato wana bakoma na niveau oyo bango bakomaka bandeko lelo na kolobela likambo ya bana oyo babotami na poto bana oyo ya biso bato basengi mingi na lobela yango bandeko soki na silisi oyo na kokotsa video mususu itali commerce ya bandeko baza na poto oyo bazali kotina mbongo na Afrique nko oyo bakomi kosala na baninga na bango ezali kaka parenthèse bandeko bana oyo toboti na poto mingi na bango bakomi kobala bikolo mususu okotuna bango boye o nasala nini yango yende mobale mutalingaki ngai bana wana bazo bala bana oyo ya biso te e ba question eza kotuna pona nini bana oyo ya biso toli munoko moko oli babala ka bandeko bango bazali munoko moko pour faciliter les choses soki likambo ekui
libota eza na moye bavanda basolola yango mais ezosalema te bazoli kobala bikolo mosusu okomona mwana yango abali ekolo mosusu soki babotisi ye libala eumeli te azongi pa bapara babandone ye lelo nalingi nalimbola bino bacause oyo ezali kokabula bana pa bazokende na babala na bango berere oyo tozali kosala biso bamama biso baparent okomona olobaka lingala olobaka kikongo outa na ngola outa kongo braza outa soki mboka nini parce que tokoki kosola munoko moko toza koyokana tango moni moninga olobaka lingala to kikongo baka portugais okomisi ye ndeko na yo okompa ya bana oyo tantine na yo oyo oncle na yo bandeko boyebaka ke ata zoba mutu akomisaka ye mayele mutu oyo akosaka ye mwana ya muke oyo yo lobi na ye yango ye akotya na mutu bandeko yango wana bomoni nga nakomi na niveau ke tobana kosala baconférence ya Zoom tobana kodebatre bapase na biso na bana na biso soki omoni nga natindeli yo numero ya Zoom na mokili partout ozali kota ata yo koloba te tika mwana kota yo landa interview mwana za kosala bapense ya mwana il faut toyebisa bana na biso tokoma na mboka oyo ndenge nini pourquoi tolongwaki na Afrique toye na mboka oyo toyaki koluka il faut koyebisa bango bana bamusu bayaki na basi na bango bamusu bakote na basi awa na poto mibali awa na poto babalani bato mosusu na fi bakokaki te bakomi awa na poto vi yango bakolisa yango lokola bango bazalaki malamu déjà na Afrique mpona koimpressionne bato totika baimpression moto oyo yo oyebani na poto yebisa mwana keno ye azali ekolo boye azali angolais mais abotama na Congo omoni ye azali congolais mais toza ekolo moko te mais totaka mboka moko lokola tolaka mnoko moko alo tobenganaka bandeko po toza na muri ya kosalisana po soki na ntango ya likambo toza na moyen ya kosalisana mais azali ndeko na nga te comme ça bana bakoyeba ke no soki abengi ye anti abengi kaka anti na respect mais abotama na mama na ye te soki abengi ye oncle ezali kaka par respect parce que aza mokolo asolaka na tata na ye mais azali ndeko ya tata na ye te baza kaka mboka moko il faut bana bayebaka différence wana comme ça soki bakutani bango na bango bakoki na bango kolingana ayebi ke no tata na ye aza kaka kamara ya tata na biso bi mama na ye azali seulement kamara ya mama parce que bazali mboka moko mais bazali libota moko te mais soki bozo koti yango na mutu ya bana et vous insistez que no wana ndeko na ngai en réalité bozo na relation moko te familiale bozali kobebisa via bana bozali kotia barrière na kati ya bolingo ya bana et toza ko finir ko perdre bana na biso Nigeria koya Ghanéen koya Ivoirien koya Malien koya alingi ye pour baza bana ya poto mais nous oublions que na bandako na biso mingi toteki en Afrique ti toya na poto to liaka kaka ndenge to na Afrique wana to change te okomona mwana na ye jamais bakende na mwana na restaurant okomona ye banda bala jamais mobile na ye azwa ye akende na restaurant bande kolia ezala soit anniversaire na ye ezala soit ke mkola mobile zana esengo abisa maski na tokena na ciné basala yango jamais ni mwasi ya sala yango ni mobile ya sala yango na mwasi na ye baliaka ba pondo madesu ba mapeka ya soso ba ngai ba misili ba mbinzo oyo ye akolaki na yango na Afrique yango alambelaka bana na ye donc po mwana alia eloko ya sika il faut akotoye libota mususu to ye moko na ekole pazo tanga to ye moko soki akolisi bongo na ye s'intégrer na ye na ndenge na ye parce que abotami na poto bandiko wana ezali ba erreur grave tozo sala na ba vie na biso kobosana te soki mwana na yo abali Nigérien pe mwana wana Niger akoli ndenge biso tokoli na ndako na bango libota na bango elesaka bango kaka babiloko ya mboka na bango
Mais ba Nigérien, ba Ghanéen, bazali ba anglophone, bazali un peu ouvert par rapport à biso. Ba tika ka bana na bango, ba ke bisika mususu, mona so na mboka kina mbaye mwasi na restaurant, ba kena ba ciné. Mais biso muke 2% basala yango par rapport à anglophone, ya ba colonie anglaise. Alors soki mwana na biso obali siye na bana wana, ba conséquences ezali. Parce que kuna ba kokendela ndako na bango, mwana na biso apana kolamba oyo ye azali kolia na ndako na bango. Et vous allez difficile pour y à créer ma makamususu parce que ce qui a créé ma makamususu a été obligé à dépasser un bon ya mingi, à ce moment là, ce qui a ndenge ya extra. Alors ce qui a la possibilité on a été mbala on a déclaré et que cause bango séparation. Ce qui est bandi ko lamba mingi ba biloko oyo ye akola kino na ndako na bango, mobali wana biloko na zeli biloko ba paya pa na ye ayebi yango te. Si tu ba anglophone, au moins bango ba zonga pa ya parler bango expliquer non maman kuna nazolia biloko nazo seple nango te. Et c'est là que nous voyons que ba para ya mwana mobali ba komi ko kotoyer. Ya ko talaka nini mwana biso aliaka et ba bandi ko boudé mwana na bino mais biloko so liaka yango te. Suka nango ba para wana finiront par aller chercher une dame oyo akosala compatible na mwana na bango, na culture na bango, na kolia ata ba botami na poto. Suka nango et suka ka bongo. Mwana na biso asi atwaki zemi asi abotaki mwana ba conflit muso ye ba conflit mo yebe klisi longo batu ezate mwana ezana ba conflit mike kaka wetalaki nini kolia mais basolo ba yango te bandeko botika bizaleli wana oyo abotamaki na yo yebisa bana kino oyo abotamaki na ngai mama moko tata moko oyo tuzane tata moko oyo tuzane mama moko bana bayebi soki bana bakoli vous expliquez ça, vous dites la vérité aux enfants. Oyo bokutana na poto yebisa bana kino ye tozali kaka munoko moko ekolo moko ba oyo pe ba bimonaka dire par rapport à batu mususu ke nombo ngana za mungala ye aza muzombo yo za mungala oza muzombo siko yo kimunene no ya mungala za wapi siko za mungala kuna na Kongo na mboka na yo sala kimungala ngukuna uko sala amitié na mutu soki mutu wana kei simanango obandi ko finga mutu wana ozali pe ko inkilike makambo ya mabe na bana bana tobra gote ba wana baza ba angolais baka munoko moko peut-être baza ba inférieur na biso toko bimana bango te or batwana baboto na Kongo ba lingala ndenge bino ba lingala. En réalité, différence ezana yangote. Tam mususu so balaki mwana mutu wana, ça pouvait faciliter que no tanga likambo ezalaka bokoko vanda bosololi yango. Tangu yo misano za mungala, me bandeko no bangala ovanda kana bango te. Ovanda na bikolo mususu. Kaka bikolo yo fingaka, kaka bikolo tinda ka bana bayiba ba parfait na bandako na bango, kaka bango pe kaka wana yoza ko fingaka. Bandeko oyo ezali selema toli oyo nazali ko pesa nazali ko benda bino matoi batu oyo balobike te lobela yango ndeko na ngai Kiala Kubila na Irlande ndeko na ngai José Wanduka tolanda ba exemple ba indien bana na bango babotami awa tang babala kaka ba indien tutuna omendi tikuto asaba possible mwasi na ye aza indien me bana wana babotami awa babala naka bango na bango mais comment parce que ba prendre ngo déjà des enfants na bango ba se koto yaka parce que balbaka langi moko basa na culture moko ayebi kino na kendi na ndako na kuna baza ba masala nga baza ba mais parce que ba parana bango ba uta pays moko na mer na biso na parana ngai c'est tout. Ce qui n'a pas dit anti-oncle parce qu'il faut respecter, on peut pas, il faut respecter bango.
c'est tout. Bana bayebi yango. Mais ezali te ke batu wana ba bota wana ba parana ngai alo bana na bango bakolinga ngai te. Soki ba excuse ye ke non bana na biso balingi ya basi balingi peti basala ba bibali oya malamu o basalaka o basala mama ile ya classe. D'accord, ça est acceptable parce que mingi pe bazali awa bana mususu pe batangi na bango to bazaba irresponsable. Tu accepter ba excuse wana. Mais il y a toujours moyen ya ko guider bango, ko aider bana geno écoute, kende sala apprenticeship. Yekula mwa métier moko boy ko songezo musala, ozana mwasi na yo ko bokola mwasi na bana na yo. Bana na bisope bo enseigner bango. Soki ba botami na poto, via poto ba yebi yango. Mobali na mwasi, il faut ba travailler pour ba prendre soin ya foyer na bango. Mingi ba uti na Afrique ba na poto ba s'intégrer te. Lokolo na Afrique ba sakine zali mbali fa sala alesa kandako na ba salaire oya mike. Et ba tumusu ba ko fa pauvre parce que ba sali effort que ba mbali ba travailler. Mais na poto vie eza bongo. Et bana mususu ya basi ba tomi na poto bazali ko adikwaye. Bazali ko koma na bisalili wana ya geno ye afana abotaka mobali a travaillaka. Ona poto eza difficile sa na yo mobali afuta ndaku alesa mwasi na bana alatsa mwasi na bana e bana ya poto baboniko bossa na culture ya poto ke na poto les femmes travaillent les hommes travaillent bango pe balingi nini alataka ba koma ndenge ba mama na bango baza ko sala. Il se que non basi mingi bauti ya Afrique batangi na bango te. Basana ba kanda ba souffrance de bango ya Afrique bazina en Afrique balingi ba récupérer yango awa parce que yo osala kate osala mayeli te ya ko métier mayeli mo te ya métier pour sala boulot malamu ozwa ka sale mona opisa valeur na mbongo parce que basi mingi bapisa ka valeur na mbongo te atanga na ite asala kate abika kinoza pondezi moko before abana ko bota ka bana ko machine azo ka mbongo ya gouvernement ya bana. Et là, bon, on a bon, insuffisant. Bon, on a dit pour bana, plus comme qui a bana, a comme si on bon, oui, il y a mon collègue Kelemba, et pour ta bana, va causer un bilo. Côté, on n'est pas t'attendre à bino. Les pauvres mobali, le peu qu'ils gagnent comme salaire, soit foutu bon en daku, à Pessia Colia, y a mon couteau à causer un bon à sabat na yelamba. Makambouana, et zaliko bon mama bana na poto. Tant baba dikeno moi na ngai bongo bana on est pour bloc on attend parce que ngas leno futanda na bloc e komi ngambu libala ikokufa. Basi mingi bazobenga na mibali na ndako bango moko baza ko sa sortir te. Bakomi ko emprisonner bana na bango. Ce kaka bana bakomi ba 20 ans 21 ans bako forcer bana bakende ko sala po bakangisa mbongo bafuta mbongo ya ndako. Bakokata bana classe. Au lieu de profiter, moi, on a 20 ans, 21 ans, à ça la table étude, moko supérieur, au préparer vie à moi, parce que yo, ça y a vie au yo. Souci na bango, azananda, il y a 3 chambres, il y a 4 chambres. Mais les enfants vont grandir. Ceux qui bana bakoli, bakobi, bakena vie au ya bango. Ce que yo, vous avez pondaise, bana bakoli, bakena foyer au ya bango. Mobile na yo aza soki docteur te aza ingénieur ka basani oya sokolaka soko na salaire wana boko futa ndako ya 4 chambre koma soki bana baza ko kende il faut boyebisa gouvernement que non bana babali bakei toza na besoin ya ndako ya muke gouvernement ko ndako ya chambre moko peut-être mibale bozongi na ndako ya chambre moko batu bato bana esika bazoya bake bazui ndako wana parce que vie et qu'on s'arrête pour les corona bino awa nazolobla basi oyo baza ko wela mbongo na mibali na bango mbongo ya bana baza ko se rendre compte te que non mibali na bango baza ba docteur te baza ba licencié te baza na misala moko ya mike kaka ba salaire wana ces gens-là ne peuvent pas payer les loyers donner à manger acheter les habits pour les enfants, les transports, bon, on est insuffisant.
Baza na besoin ya aide, mwasi apesa bango maboko. Majorité des femmes sont dépendeuses, bavana na ndako kobota azo mbongo wana ya gouvernement. Mais mbongo wana lipo yo liate. Ezali mbongo osunga bana ba uniforme, ba transport donc mike ya bana. Boza ko confisquer mbongo, eza ko kabla boma mabala na bino. Après ça, okobenga na mobile na ndako, bana wana bakata classe wana ko sala po ba mbongo na bango basakisaka na yo. Bufutaka ndako, boza na ndako munene po mona inobizo ndako munene. Mais bana bazokola. Babana ko mibali. Obana ko tinda bana na makambo susu oyo bana bako sala te. Obani ko inculquer bango comportement africain. Bana mususu ata parfait ya pamba zoko somba yango te. Akenda ndako mutu mususu amunaki parfait ayibi parfait ndako muninga. Mais mwana bote mena poto. Bozo yeba onga na zolobela. Bozo yeba ndenge na zoloba yango boye bozo yeba. Et beaucoup de femmes le font. Bana bote mena poto ba yibaka. Namoni ba tebeli ba benga o bana utaka ba France, ba utaka ba Belgique, soke d'Angleterre, faut faire attention ba yibaka. Mais c'est vrai, parce que bana ya poto. C'est lié solo. Mais ezali kaka bana ya France na ya Belgique te. Bana pe oyo ba bote na Angleterre awa, ba komi ko sala ngona bandako ya batu. Soki ba komi ko kotoyenda mingi ndako na bino, batali ndara miza kama biloko ya kitoko na salle de bain, botiaka no ba samo za kuna ba crème, ba ko yiba bino. Ba ya ka tonton, tantine, auntie, uncle, teko le sara moya tout ça la koto to passer matin oyo barbecue kotoyo. Za moi qui dit bana barbecue, ba kiti na chambre, ba yibi mafuta ya nzoto, ba kena yango. Vraiment, na wa crème ya nzoto biloko ko yiba. Okoto la toilette ya mutu, ozi biloko botie na sac, bobengi kabe ekei. Pona nini koboma mabala. Bana wana bozali ko préparer fitir na bango te. Bozali ko détruire vie ya bana wana. Soki akomi na motema ya moto, il faut alata bilamba ya koya koma, bilamba ya cher. Parce que abalite école les ezali lokola ya ye, abali nigérien, ghanéen, bango bazana biloko wana te, bazana abtiti ya responsabilité, bana wana bako zonga na ndako, tango bako bota, bako vivre te, bako zonga na mabala na bino. Bandako na bino, ndako ba para. Nazali ko benda bino matoi, les gens ont insisté makambo yo, il faut lobela yango. Bandeko, bo éduquer bana malamu, bo epsaka bana ba vérité. En Afrique, nous étions des pauvres. Toye na poto, pona ba difficulté. Même ba oyo, ba sekla ma possibilité, mike c'est la possibilité d'Afrique. Mais toujours ces gens-là pensaient que non, ceux qui n'ont pas dans la mieux. To koma awa, to kuta la poto makambo mususu. Bande konangai, na beti sete na makambo oyo, to tika bizaleli, yako laksa oyo biso to zana biso te. To tika ko raconter ba mensonge na bana na biso. Parce que bana na biso, lelo oyo, ba koma na betida ko vanda na ndako akoti na YouTube, akoti soki na nini oyo, otalaka nini maboke. Automatiquement, vous enseignez vos enfants les comportements africains. Botiki bana teke non, bana ko botomela poto, privilège bino zana ngopso zaki na ngote meta biso to koliboy. Fongola bongo ya mwana comprendre différence ya bino na différence ya bango botomela privilège na mboka oyo, ezali ya classe, facilité et préparer bango. La kisa bana wana komoni pe bango pe ya biso bango to na kamoko, mais totali famille te. Et donc ça ko iniri biso ezali munoko oyo tozoloba parce que ça na culture moko na bango. Toti na libulu moko. Awa to sanganaka po to s'entraider. Soki kwei oto ko résoudre te, tant to za ebele, to za moya ko résoudre yango. L'union fait la force. Il faut bana ba yebaka ba histoire wana.
et tant que tozako cacher yango to pesa image mususu na bana nous oublions que bozo vanda na bana wana ndako moko bana bazako grandir bazako mona ndenge bino bozo kosa batu mususu oko defa eloko mtozo menasio to kima mwana zako mona et les enfants se posent des questions ah parents na biso basana ko bana basola pe entre bango bandeko message ya lelo je pense que écoute la capter na ba oyo nyonso babenga kingai les gens qui ont insisté que non mutamutu likambo oyo lobela yango ekende na matoyi ya bato ngana bo moni ngai na bimi na lobeli yango na lobi yango po toyeba oyo tozali tuyebisa bana oyo biso tozali bana pe bayeba oyo bango bazali bana bayeba baza awa koma bandeko na ngai souvent boko mona ngai na ba oyo tu naza na bango lien na oyo tali canal na biso to ba oyo bateli enregistré na canal na biso mokolo boko mona ke non link ye zeli débat auto solola botika bana bakotaka tuka pe opinion ya bana tuba qu'est-ce que hier za na poto amiyebeli ndenge nini est-ce que école ya papa mona ngo comment tuka non parce que tu ko créer ba débat et belé comme ça to meka ko comme ça message na mitu ya bana na biso bana bayi ba comment les parents sont venus ici bana bayi ba la cause de ces déplacements bana mingi ti lelo na bamboka ba parents na bango bakenda te parce que ba parents bazwa possibilité te ya kufuta ticket ya 4 bana 5 bana bakela bango en Afrique nanda ko pe histoire na bango websa bango te soki bana na yo ozako tika bango ndenge nini soki lelo liwa ye ememi yo na tata na mwasi boko tika bana na position nini so tika bana na merde bandeko message na ngai ya lelo ndenge boyoki ngai Raphaël Mampasi Anikule Mampasi champion mabanga oizalaki message na zaki nango lelo pona bandeko nisu tozala bango na poto j'espère que message na ngai bokozala na ndenge ya malamu pe ekokoma na ndenge ya malamu na suki awa mbote na bino nyonso euti na Ana ne Congo ate a próxima bye bye.